Balinga mikat na kolo mboti na kombo na Yesu Masiya. Lelo ezali mokolo kitoko oyo Nzambe a permettre ete yo na ngai tozala na bomoi. Yango wana tozali kokumisa ye, tozali kopambola ye na kombo na Yesu Masiya. Oyo azongiselaka biso pema na bomoi na zolo na biso mikolo nyonso. Ye azwa lokumu mpe nkembo po ete mingi bazali na ngolu wana te. Mingi bazali ko vivre na basonde, bazali kotia batube na zolo na bango mpo na ete bazwa oxygène. Kasi yo ozali ko pema sans ke basila batube wana to basonde wana tika ete okumisa Nzambe. Topamboli yo apesi biso makila za kotambola na nzoto na biso na kati na bwanya na ye po ete l'âme d'une personne est dans le sang. Nzambe akumisa mapambolama na kombo na Yesu Masiya. Lelo tu vas kotanga mokanda na Nzambe na Genèse chapitre 1 verset 26 ti na 31. Genèse chapitre 1 bana na 26 ti na 31. Tu kotanga na français na version ya Bible de Yehoshua Mashiach. Ozali version ya malamu koleka ba version mingi oyo nayebi na français. Totangi boye. Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, sur les créatures volantes des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur toute chose rampante qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image. Il l'a créé à l'image de Elohim, mâle et femelle, il les a créés. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les créatures volantes, des cieux, et sur tout ce qui vit, tout ce qui rampe sur la terre. Elohim avait dit, voici, je vous ai donné toute herbe sémant de la sémence qui est sur les faces de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et sémant de la sémence, cela deviendra votre nourriture. Pour tout être, pour tout vivant de la terre, pour toute créature volante des cieux, pour tout ce qui rampe sur la terre, ayant en soi-même une âme vivante, toute arbre verte sera la nourriture. Il en sera ainsi. Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Le soir apparut, et le matin apparut, le 6e jour. Amen. Nzambe akumisama mokeli ya likolo na se mokeli ya bikela munaye. Awa na kati na mokanda na Genèse, tozali na verset 26 ti na 31. Awa tomoni Nzambe azali kokela bikelamu oyo asalaki na mokolo ya motoba 6e jour. Biblia elobi te Nzambe azwaki mokano ya kokela moto. Pe azwaki mokano ezalaki ye moko te kasi azalaki ebele. Elohim veut dire Eli ya ebele. Lokola na lingala soki mwana azali moko tokoloba mwana. Soki bazali mibale to misatu to mine tokoloba bana. Bongo awa eza lokola ba Elohim balobi. Ba Eloi balobi. Yango nde Elohim. Elohim elinkoloba ba Eloi to ba Eli. Donc ba Eli balobi. Tokela moto na elilingi na biso engebene na lolenge na biso. Tosuka muke wana. Eloi mokote kasi bazaki ebele balobi tokela moto na elilingi na biso engebene na lolenge na biso. Alors moto oyo bakelaki azalaki Adamu. Biblia elobi te tangu Nzambe akelaki Adamu azalaki Adamu na Eva mbala moko. Donc Adamu azalaki deux. Tangu Nzambe akeli Adamu moko kasi Adamu azalaki déjà mibale. Tokomona yango na verset oyo na maloba oyo ezali kolanda na verset 27. Tangu Nzambe akeli moto na elilingi na bango ba Elohim. Elilingi ya Nzambe ezali nini? Ezali mutu, nzoto, maboko pe makolo, motema, molimo, makanisi, maloba pe oyo nyonso oyo ezali kati na yo.
ndenge yo ozali ndenge pe mokeli na yo azali po ete yo ozali elilingi ya nzambe, ozali bongo nzambe ya moke, ozali bongo nzambe ya miniature, ozali nzambe ya mwana. Lolenge soki kosi aboti mwana na ye kosi ya moke, kosi atako azali moke kasi azali na biloko to bilembo ya kosi ya munene to kosi ya mokolo. Lolenge pe soki meme aboti mwana na ye, mwana meme oyo tobengi mpate, mwana mpate akozala na biloko to lolenge ya meme oyo aboti ye. Soki akozala mobali akozala pe na makoki ya meme ya mobali, soki akozala ya mwasi akozala pe na makoki ya meme ya mwasi. Bongo nzambe ye oyo akelaki moto na elilingi na ye, atiaki kati na Adamu na Eva makoki na ye nyonso. Yango na Adamu na Eva bazalaki na makoki ya kobelela nzambe tata na bango. Yango na Adamu na Eva bazalaki na motema malamu ya nzambe mokeli na bango. Yango na Satana azalaki pe na nguya te likolo na bango, po ete nzambe tata pe esaki bango bokonzi lolenge ye azali mokonzi ya bandeke na likolo, ya matiti na zamba, ya banyama, ya bilanga, ya mbisi ya mai, ya biloko nyonso. Lolenge pe nzambe apesaki moto bokonzi wana. Bokonzi oyo nzambe apesaka na ba ange te, po ete ba ange bazali bana nzambe te. Biblia yebisi biso te ete nzambe akelaki ange Mikael na lolenge na ye te. Biblia etikala koloba ndenge wana te. Biblia etikala koloba te ete nzambe akelaki mwanze Gabriel na lolenge na ye. Biblia etikala koloba ndenge wana te. Kasi Biblia elobi te nzambe akelaki moto Adamu na Eva na elilingi na ye na lolenge na ye. Elingi koloba te Adamu na Eva bakelamaki bazalaki bongo likolo, bazalaki na bokonzi likolo na bokonzi ya ba ange. Eza soki pe ange Gabriel to ange Mikael to soki pe ba ange nini oyo tokoki koyeba, yeba ete ozali na nkembo oyo eleki ya bango. Yango wana tango batu baike basambelaka basengaka ete ange kingani batela biso to ange kingani sala boye pona biso, ezali kolakisa ete ndeko na ngai ozali na yo na boyebi te, ozali na yo na bososolite na oyo etali mateya na nzambe. Eza na batu pe mingi oyo atako soki bapaster to soki basali na nzambe to bantoma oyo bakende koyekola bakuru ndenge na ndenge oyo ebengami ba angelologie to bakuru ya koyekola ba ange pe misala na bango. Biblia etikali koloba te ete oyekola ba ange pe misala na bango te oyo bana kobelela bango mpona baya kosunga wana bomoi na yo. Biblia elobi ete okobelela obele nzambe moko, okobelela obele nzambe moko, okobelela banzambe mosusu te. Banzambe oyo bato babelelaka ezali bongo ba idole, ezali ba démon, po ete bango te bakela mokili. Kasi oyo akela mokili ezali Elohim Adonai, mokeli ya likolo na se Yehowa. Pe yende atindeki mwana na ye oyo azali liloba oyo azalaki elongo na ye star na ebandela mokili. Oyo ye afandaki na kiti na tata, na nkembo na tata Yesu Masiya. Yende pe azali Elohim, yende azali Eloi oyo tokobelela. Yende nzambe apesa nkembo ete bato babelela kombo na ye. A part kombo na Yesu Masiya, a part kombo na Yehoshua Amashia, okoki kobelela kombo ya ata ya ange moko te. Okoki pe kobelela ata kombo ya démon moko te. Okoki pe kobelela kombo ya bakoko moko te. Okoko kingandi yo oyo kufa eseli bambula songolo, soki bambula zomi, soki bambula mitano, yaka kosunga ngai awa naza na mikaratano, naza na bapasi, maladi yo kotungisa ngai awa. Ndeko na ngai wana ezali idolatrie. Ozali kobelela milimo oyo bazali na nguya te ya kokela. Oza kobelela milimo oyo bapesa yo bomoi te. Oza kobelela bakombo oyo eza na makoki te ya kobikisa yo. Obele Yesu Masiya nde mutu azali mokonzi ya bomoi pe apesaka bomoi na baye oyo babelelaka ye. Yo oyo bayebisa yo ete obelelaka soki pe mosantu moko songolo, ndenge ndeko moko alobaki ete ye na ntango na examen soki abeleli kaka Sainte Rita apesi ba réponse na ba examen nyonso. Nayebisi ye ete ndeko na ngai kombo ozali kobelela wana ezali nzambe te mutu apesa yo nzela ya kobelela kombo wana. Bongo esprit oyo eza koyanola yo elimo oyo apesaka yo ba réponse na ba question na yo wana azali démon pe ozali kosala idolatrie.
soko kufi kati na misala wana ndeko na ngai okokende na lifelo. Eza na mingi oyo balobaka ete atambolaka na ba ange moko songolo. O ange kingandi ye apesaka ye bozwi, ange kingandi ye akambaka ye na moi, ange kingandi ye abundelaka na bitumba. O ange ya guerre. Biblia etikala jamais koteya makambo ya lolenge wana. Pierre na Jean batikala jamais kobela ange ya guerre pona aya kosauve bango. Kasi ntango bazali na boloko, Biblia koloba ete Pierre na Jean bayebaki na kobelela Nzambe, bakumisaki Nzambe, pe Nzambe ayebaki na kobikisa bango. Lolenge pe Paul na Silas na kati na butu na minuit, sima na bango koteya sango malamu, bakangi bango, babeti bango bafimbu, babwaki bango na kati na boloko, bakangi baboloko. Kasi Biblia elobi tete Paul na Silas babelaki ba ange puissant, to ba ange guerrier, to ba ange soki pe ya troisième ciel ba ko bundela bango armée des anges kita, batikala jamais kosala lolenge wana. Bango bele ba kumisaki Nzambe, ba sanjolaki Nzambe, bazaki obele mibale pe ba kumisaki Nzambe, pe mabele ya prison, mabele tremblement eyebaki na kosalema, ba prison ebukanaki, ba chaîne oyo bakangaki bango eyebaki na kokatana, pe Paul na Silas babimaki. T'as la puissance ya mabondeli, t'as la puissance ya louange. Lelo oyo tosala ba concert religieux, ba musique gospel oyo tosala ebele oyo ezali ba musique oyo ezanga nguya, ba musique ndenge na ndenge obetama, kasi nguya ata moko te esalemaka. Pe batikala pe kofutisa Paul na Silas bafutisaki bato droit d'entrée te, kasi bango bakomisaki Nzambe na kati na prison, pe Nzambe ayebaki na kofungola ba porte à prison, ba chaîne ebukamaki, pe baye oyo nyonso bazaki na prison babimaki. Batikalaki jamais kofuta droit d'entrée na louange oyo Paul na Silas basalaki. Kasi lelo oyo bato bafutaka ba droit d'entrée pour kokota na ba concert ndenge na ndenge, kasi eloko moko te esalemaka. Ata kutu nzinzi moko te azalaka ta déplacé, ata kutu fourmi moko te azalaka déplacé na kati na ba problème ya bato. Pona nini oza ko dépenser mbongo na kosomba bilei oyo ezali kolesa te? Yesu aloba. Pona nini oza ko dépenser mbongo pona kosomba bimela, boisson oyo ezali kokidisa posa ya mai te? Kasi boye epa na ngai bosomba mai ofele, bosomba bilei ya kolia ofele. Po ete bilei na ngai mosuni na ngai ezali na bilei ya solo, ezali na vrai damage oyo kolia mosuni na ngai te komila makila na ngai yende aza na bomoi na seko, pe pona kolia nzoto na Yesu Masiya, pe pona komila makila na Yesu Masiya aza na besoin ya kofuta droit d'auteur, pona kokumisa Nzambe to pona kosangana na bai oyo baza kokumisa Nzambe aza na droit te ya kofuta ba droit d'entrée to ba prix ba ticket songolo. Ezali bongo nyonso wana ezali bongo misala ya Nzambe te, kasi ezali ba inspiration ya mutu oyo asalaka l'opposé ya makambo na Nzambe. Toyebi nani yango asalaka l'opposé ya makambo na Nzambe, oyo asalaka le contraire ya maloba na Nzambe, ezali Satana. Nzambe ayebisaki Adam na Eve ete bambuma nyonso ya elanga oyo bokolia yango, kasi mbuma ya elanga oyo bolia te. Satana ayeli Eva lisolo mosusu, version mosusu. Est-ce que penza Nzambe apekisi bino bolia mambuma nyonso te ya elanga oyo? Déjà ici a changé maloba na Nzambe. Nzambe alobaki bolia nyonso sauf oyo bolia te. Satana tuni, est-ce Nzambe alobaki bolia te bambuma ata moko te ya elanga oyo? Satana a changé. Lokola Eve azali na bososoli te, asimbaki te maloba na Nzambe, akomi kopata-pata. Alobi ete Nzambe alobaki tokoki kolia na biso nyonso, kasi mpona mbuma oyo eza na katikati elanga alobi te tolia te pe tosimba te. Eve asali nini? Abakisi na oyo Nzambe alobaki te. Or Nzambe alobaki te kobakisa te kolongola te. Eve ye moko abakisi. Satana ye amodifiaki, a changé oyo Nzambe alobaki. Eve pe su asali nini? Abakisi oyo Nzambe alobaki te. Tala problème ya biso bato. Esengeli na yo ndeko koyeba maloba na Nzambe, eloko nini oyo Nzambe aloba. Po ete soki oyebi te oyo Nzambe aloba, Satana soit akoki kobakisa eloko mosusu yo koyeba te, to akoki kolongola eloko mosusu pe yo koyeba te. Tala problème oyo ekomelaki bango na kati na jardin. Ndeko na ngai ozali elilingi ya Nzambe, Nzambe akeli yo na elilingi na ye,
pe atie bonzambe na ye kati na yo. Yango wana Paul na Silas tango babandi koyembela nzambe, prison eningani, tremblement de terre esalami, bashene katani pona nini po ete Paul azalaki na nzambe kati na ye. Paul azalaki ye moko azalaki bongo représentant ya nzambe, ye moko azalaki bongo mosali ya nzambe, azalaki motindami ya nzambe. Tant tobengaka bato ete azali motindami ya nzambe, cela veut dire aza na bokonzi ya nzambe. Moto oyo azali ambassadeur ake na mboka moko songolo, ambassadeur akozala na même pouvoir que mokonzi ya mboka wana. Moto moko te akoki kofunda ye na tribunal, jamais. Moto moko pete akoki kokanga ambassadeur koloba ete nakangi yo lakisa carte d'identité na yo, oza na passeport kota mboka oyo. Moto aza na makoki koloba ndenge wana te, po ete ambassadeur aza kotambola na autorité ya mboka na ye, aza kotambola na autorité ya président ya mboka na ye. Ndenge bato kosengeli bakorespecte mokonzi ya mboka, ndenge pe bato bakorespecte ambassadeur. Yo ozali motindami na kolo, yo ozali non seulement motindami na kolo, kasi ozali pe Elohim. Nzambe ye moko alobi na keli yo na elilingi na ngai. Ambassadeur azali penza te elilingi ya mokonzi, président. Kasi yo ozali elilingi ya nzambe. Tala différence, tala grandeur, tala nkembo oyo eza na welongo. Kete nzamba sunga biso to sola makambo oyo. Toko kende na Psaume 86 kala mingi te, kasi toko na kati na verset oyo. Nzamba lobete na keli moto na elilingi na nga na lolenge na ngai, ndenge nga nazali, ndenge pe moto akozala. Bongo yeba ete nzambe atie kati na yo bonzambe na ye nyonso. Ndenge eza na Colossiens 1 ete nzambe lobete Yahweh atie kati na Yesu Masiya toute la plénitude de sa personne. Bonzambe nyonso, divinité nyonso evandaki kati na Yesu Masiya. Yesu alobaki na Philippe, pona nini ozo kotuna ngai lakisa biso tata. Na vandi na bino tango nyonso oyo nano ososoli te, ba parabole ebele to bandakisa ebele na pesi ososoli kaka te, kasi oyo amoni ngai amoni tata. Nini ozo kotuna ngai te lakisa biso tata. O comprendre te comment Philippe? Sika Philippe alobi, sikoyo na comprendre po okomi koloba clair, liboso ye koloba na ba parabole ozo comprendre te, ozo compliquer biso vie. Yesu alobi, sikoyo ndimi. Tala problème na biso. Toza na difficulté pour comprendre makambo na nzambe. Toza na difficulté pour comprendre ba parole Yesu Masiya. Toza na difficulté pour comprendre ba verset biblique. Awa Genèse 1:26 nzambe alobi te tokela moto na lolenge na biso. Cela veut dire ndenge nzambe azali, ndenge yo ozali. Ndenge lion ya moke ya botami, ndenge ye azali, ndenge pe lion ya tata azali. Baza ndenge moko. Différence ya kaka différence ya âge. Point barre. Il y a différence à âge. Ce qui lui a mouké a commis lui a mukolo a commis na maturité na tangwana ce qui a kutani na mbwa a kupasola ye ce qui a kutani na meme a kupasola ye ce qui a kutani na yo mutu a kupasola yo pour nani po aza société lion ya bébé kasi a commis lion ya mokolo le ndenge pe yo nanga tozali banzambe ya mike na minute o tozali banzambe ya mike pe tozali na nzoto oyo ya mokili awa ya se kasi yeba ete bonzambe nyonso evandi kati na yo. Nzambe alingi ete yo obatela bonzambe na yo. Nzambe alingi ete yo okola otambola lokola nzambe kati na mokili oyo. Non pas que osalaka n'importe quoi, ozala lokola nyama. Ezali mama mingi bato mingi ba longwa na molongo na rang ya banzambe bakita siko na rang ya banyama. Lolenge atana Eve tang bakelamaki bazaki na rang ya nzambe bazaki na lolenge moko na nzambe kasi Satan akosi bango tang bapesi tang bateki bokonzi nguya na bango epa na Satan na tango wana pouvoir na bango ekiti pe nature na bango ekiti kembo na bango ekiti elamba ya nzambe oyo ezalaki kozipa bango elamba wana esalaki nini ekendaki nango batikali nu tala eloko oyo lisumu esalaka na kati na bomo ya moto ndeko na ngai yo soki ozali kotambola na masumu yeba ete elamba na yo ya pembe ezali kolongwa yo kasi Yesu Masiya aza na posa ete yo ozala toujours na elamba na yo ya kitoko oyo ezali kobatela milité na yo bolumbu na yo nzambe alobi ete tokela moto na elilingi na biso nzambe akeli moto na elilingi ya Elohim na elilingi ya banzambe po nzambe aza na bana na ye na likolo
Nzambe azali na baninga na ye na likolo, Nzambe azali na ba Elohim mususu na likolo, pe Nzambe alingaki ete na se awa ba Elohim pe bazala. Tala tina Nzambe akelaki azana Eve na mokili, pe alobaki ete bokoma ebele bo se multiplier. Verset 27. Elohim créa l'être humain à son image, il l'a créé à l'image de Elohim, mâle et femelle, il les a créés. Donc, Nzambe akelaki moto na elilingi na ye, akeli moto na elilingi ya ba Elohim, na elilingi ya ba Nzambe, pe yawe akeli mobali pe mwasi. Tango Nzambe akelaki Adamu azalaki deja mwasi pe mobali. Bumitu nanga te ndenge nini po makambo ya molimo ezali différent na makambo ya mokili oyo. Calcul na biso oyo totanga na kelasi na école primaire ezali différent na calcul ya Nzambe. Mathématique oyo tanga soki na secondaire soki pe na université ezali différent na mathématique ya Nzambe. Yango na bato oyo batanga mingi bazala na difficulté pour comprendre maloba na Nzambe. Po ete baza ko raisonner na kati na mayele ya kelasi. Nzambe akelaki, Nzambe alobi te tokela. Nzambe ye moko, mutu moko alobi te tokela. Donc Nzambe mutu moko alobi biso tokela. Comment est-ce que vous comprenez ngo? Na mayele ya biso ezali impossible. Kasi na mayele ya Nzambe ezali ngo facile. Tango Nzambe akeli moto, akeli Adam. Bible alobi te Nzambe akeli mobali pe mwasi. Mais en faisant Bible alobi te Nzambe akeli Adamu. Siko ndenge nini Nzambe akeli mutu moko pe akeli bato mibale ndenge nini? Oui, mutu na yo moyen et comprendre yango ezali te po ete mutu na yo to raisonnement na yo ezali raisonnement oyo ya kelasi oyo tokenda kelasi. Kasi ezali te raisonnement ya likolo, ezali te classe ya likolo. Yango nesengi kosenga molimo mosantu yo azali maître, oyo azali professeur ya mayele ya likolo ye atambusa yo. Pe ye apesa yo bososoli ya makomi na Nzambe. Kokende te na ba kelasi ya bato, kokende te kolanda te ba doctrine ya ba religion mangomba ndenge na ndenge ozala mokili oyo. Américain moko asalaki atangi nombre ba église oyo eza na mokili oyo ba église chrétienne alobi ezali koleka 1000. Il y a plus de 1000 églises chrétiennes. Donc kobana la catholique, protestant, témoin de Jéhovah, makamebele atangi alobi eza koleka 1000. Alors chaque église bazana ndenge na bango baza ko interpréter Bible. Kasi malheureusement Nzambe azabele moko pe mutangi si Biblia azabele moko Saint-Esprit. Senga Saint-Esprit atangi sa Biblia. Saint-Esprit yende professeur o yezobaki nazako kende na likolo kasi na kotika bino orphelin te kasi na kozongela bino na kotindela bino molimo mosantu molimo na bosolo yende akomema bino na bosolo complet 100%. Po ete onga na teyi bino kaka ndambo kasi Saint-Esprit ya koteya bino makambo ebele pe akofungola bino akolakisa bino makambo oyo ebele mabomba mo misusu oyo nayebisaki bino te kasi Saint-Esprit akorevele bino yango molimo mosantu pe molimo mosantu azali ye moko Nzambe. Molimo mosantu azali ye moko Yesu Masiya akoki kosala oyo ye alingi. Nzambe akoki kosala oyo ye moko alingi. Nzambe oyo azalaki na likolo alobi ete nakita na mokili oyo nakota na libumu ya Maria pe nabotama. Bato na mokili babi ndenge nini Nzambe akota na libumu ya Maria? Oui, mpo na yo ezali impossible, mpo na Nzambe impossible ezali te. Nzambe azali na makoki ya kosala oyo nyonso ye alingi. Soki mpe Nzambe alingaki ana mokili oyo na lolenge ya mbisi ye moko kaka. Soki alobaki ke na mokili oyo nabikisa mokili na ndenge na ange na selon ange ndenge moko yivra pona. Kasi lokola aponaki alata nzoto akota na libumu ya Maria abota mwana pe mwana ngo abotama pe akola. Tango mwana ngo azali kobotama pe azali kokola azalaki Nzambe à 100%. Bien que azalaki mwana moke oyo baza komelisa ye soki pe miliki baza kolesa ye soki pe nini kasi azalaki Nzambe 100%. Tala makambo na Nzambe. Ndenge pe yo oyo ondimeli Yesu Masiya yeba ete ozali Nzambe. Seulement ozali na ino mwana. Yango tobibengaka bana ya Nzambe. Ozali bana ya banzambe. Ozali bana ya Nzambe. Kasi ozali Nzambe. Pamba te mwana ya lion azali lion. Seulement bazali na différence ya âge to ya maturité. Yo nanga tokokola na makambo na Nzambe soki tozali kowumela na mabondeli
soki tozali kotambola enge ebeni na makomi masantu soki tozali kobondela mpe tozali kotika molimo mosantu ye alataka biso ntango nyonso mpe akambaka biso ntango nyonso mpe atangisaka biso ntango nyonso. Wana nde ndeko na ngai okokola na bonzambe, okokoma ti na niveau ya homme parfait, okokoma na niveau ya femme parfaite, mondimi mosala nzambe oyo akoki na makambo nyonso. Alléluia. Verset 28, Elohim les bénit et leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Alléluia. Nzambe alobeti bobota mbuma, bokoma ebele, botondisa mokili pe bokonza yango. Tala misala oyo Nzambe apesa moto mobali pe mwasi, esengeli babota mbuma. Donc osala musala pe musala emonana. Nzambe akela biso ti tozala bagoyigoyi na ntongo tolamuki tokomi kobeta badame baje de 6 pe tokomi kotala bato ningi baza koleka nzela pe kotongaka bato pe kofingaka nzambe bato nzela te. Nzambe akela biso mpo na toporte fruit, osala musala na ntongo olamuki okei osali musala moko songolo pe na poko alobi ete lui lelo oyo nasali eloko boye, lelo oyo ndakisa naloni bilanga, lelo natongi elamba moko songolo, to lelo natongi ndako moko songolo, to lelo nasali eloko bongo songolo. Donc esengeli bomo na yo ebota mbuma, osala misala ezali komonana. Musala mibale Nzambe alobi ete bokoma ebele, multipliez-vous. Bokoma ebele, multipliez-vous. Yango wana moto nyonso azala na posa ya kozala na mwana to kozala na bana. Ezali kitoko mingi ko yo moto oyo ozali soko ozali elenge kola ti ntango okoma adulte, esengeli na yo obala pe obota po ete ezali ebiangami, ezali vocation oyo Nzambe apesi yo, apesi moto nyonso ete to koma ebele, to multiplier. Pe bandeko basi nalobaka toujours ete mwasi azali instrument monene na maboko na Nzambe. Mpona Nzambe akela moto, évidemment moto liboso Nzambe akelaki ye moko, kasi nsima na yango multiplication ya bato esalamaki na nzela na mwasi po ete ntango Adamu na Eva basanganaki bayaki kobota Kain pe baboti Abel. Kain abimaki na libumu ya Eva pe Abel pe babimaki na libumu ya Eva. Kain na Abel babimaki te na libumu ya Adam, kasi babimaki na libumu ya Eva. Tala privilège Nzambe apesa basi yango wana ya komema mwana pendant 9 mois pe ya kobimisa mutu na mokili oyo. Donc Nzambe apesa basi grâce wana ya kozala ba productrice, ya ko continuer fonction ya reproduction na kati mokili oyo. Bongo basi esengeli tososola mosala na biso. Mwasi ozali te objet ya décoration, mwasi ozali te objet ya plaisir. Na mikoli na biso surtout na poto awa soki bangi basala publicité ya lipa bakosia mwasi oyo azali na mwa collection moke. Soki basali voiture ya sika, babimisi voiture ya sika, première sortie ya voiture yango esengeli mwasi moko azali presque nu avant de likolo ya voiture wana. Soki basali ndenge wana voiture ekotekama, pourtant bato bakotala mwasi, bakotala voiture, kasi bakotala mwasi bakosepela na voiture mpo bakotala bolumbu ya mwasi. Donc mwasi akoma objet ya impudicité, mwasi akoma objet commercial. Misusu bakomisa mwasi décoration, akolinga bala mwasi kitoko, alatisi kitoko, komisa tanga za kotambola ba azala mwasi kitoko. Mwasi akoma objet ya décoration. Obosani musala oyo Nzambe apesa yo. Conseil na kopesa na bandeko basi, ozali te objet d'art, ozali te cahier de dessin. Oyo na kopakola rouge, otie rouge olongoli, otie jaune olongoli, otie teint fond olongoli, otie teint foncé olongoli, otie teint faible olongoli, otie okomi cahier de dessin pour nini. Musala oyo Nzambe apesa yo ezali mosusu, kasi Satana a convaincre ba mama, a convaincre bandeko basi basala musala mosusu, et pourtant tina oyo Nzambe akela bino ezali mosusu. Sikete Nzambe asunga pe akangola. Nzambe akela yo mwasi apesa yo suki pe apesa yo kitoko na yo pona ekumisa Nzambe, kasi te pona ezala bongo objet ya kosepelisa mibali, ezala te objet non pas ya kopesa kembo na Satana po ete mingi bakomisa bote na bango lokola eloko ya kokumisa Satana pe bakesusu musika ya kobakisa basuki
pour babengi cheveux artificiels ceux qui oyo et salami na ba compagnie to na ba entreprise na ba industrie misusu kutu ceux qui abatu bakufa ozui osombi yango sope na magasin songolo na wenze omamiki na mutu na yo okanisi tokomi kitoko nzoka oza kolata ba démon pe oza kopesa nzambe kanda nzambe bakelaki yo apesa yo suki na yo yo osepeli na yango te oke kozwa suki oyo satana asali omami na mutu na yo omamiki na mutu na yo ndeko na ngai mpo na nini ozali komikomisa mowumbu ya satana pe mpo na nini ozali bongo kotambola na bozangi boyebi lokande pe senga nzambe apesa yo boyebi sagesse otambola na kati na kobanga nzambe. Kobanga nzambe ezali ebandeli ya maele. La crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Esengeli na yo oyeba koyeba ete ndeko mwasi mosala ezali ya ko continuer mosala ya ko reproduire la race humaine. Devoir les besoins d'amapesa yo wana et non pas décoration. Et non pas que pona olata bilamba ndenge na ndenge bilamba sexy olata bato nzoto na olenge ezali yango te ezali mission na yo sokola otambola olenge wana ndeko na ngai lifelo ekoyamba yo nzambe asunga mpe akangola biso tosuki na mpona mokolo malelo tokomi mbala nsima nzambe akumisama nzambe asanzolama shalom 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 ezali ngai pasteur